Matondo na landio papa nangaza bwana nzambe akelaki malamu akelaki pe mabe apesaki moto choix ya kondima mais kizuma tata ya kene ko simba mabe bakamati ye babwaki ye na sewa biso ba eto sali mabe na sami ba triple na ye nzambe tango asalaki malamu na mabe eska yebaki teke moto akene ko simba etumbu nini ya kanaki pona kopesa moto wana pona nini akopesa etumbu na bato basali choix ya kosala mabe wana mituna bato azali kutuna awa papa nanga na bilukombo na ebite so zaina makambo ya kobakisa sima na kolekana ndeko mbala nkoni wa koteli biso pe ndeko nelu kwa sengi maloba akolazala moto ya landi ya sima papa bati bolimbisi parce que loko na ngalo beza très important ndeko zabwana azako tanga ba verset biteni pe azako linga kutanga ngo na entièreté tango na tsaka tanga parce que soko tangi na suka na ngo na verset 16 balobi yango malamu balobi ke nzambe azali bolamu na bolamu mabeza na kati na ete nzambe atikala jamais kosala mabe eza na verset 16 hein? Eza na verset 16 atanga Jacques chapitre 1 à partir de verset 15 akoma na 16 balobi atikala kosala mabe te alors yango na tunye toka mata mkanda Jacques to pasula parce que yango elobi ke nzambe azali kaka bolamu ndenge bakoko na biso batangisa. C'est ça la véritable version. Makababa Satan parce que yemoko Jacques aboy makababa Satan. Alors il soki aux tentations ezali yomoko mutema na yo nde okopona eloko donc a confirmer makambo don père alobaki. Alors bi lisusu que nzambe azali kaka lumière atikala kosala mabete a confirmer makambo don père alobaki. Donc finalement na éviter soto mukanda ya James to pasola to boaka matondo na songisi. Matondo papa nanga na bilukombo yo olobi nini na oyo uti koyoka malobe pesa melio matondo mingi papa nanga isasa na kopesa ngai maloba matondo mingi na papa nanga dompe vitakanga ya solo matondo mingi na papa nanga izambwana kasi ya solo bandeko na ngai na kata conférence pe bandeko bozali kolanda ngai na en direct na radio na biso Katiopa. Eloko na sepele yango na papa nanga izambwana koloba ete na yebi ete bitu bozali ba philosophe. Donc nous ne sommes pas des philosophes kasi soki papa alobi bongo kwa yebi ete bwanya moko ya makasi ezali kote na biso azali ko reconnaître yango pe a conclure yango ete na ye na ngai po na ye kola ya solo wana penza ngai na zongsi papa na nzela pe na dossier na maloba wana ya lobi parce que kona kobundisa eloko il faut oyeba yango alors que biso toyebi les deux tendances yango wana omoni totelemaka tout droit tangu tozali koloba ete mabe tata nzambe mutu asali yango donc cela veut dire mabe elingaki kozala universel mais lelo yo na bamboka onga na tambuli na Afrique tangu naza na Congo na kei na Malawi na moni ete makambo oyo biso tomonaka masumu na Malawi pa ina bamweza nango normale ezali sumu te me na moni makambo oyo biso tomonaka masumu te me na Malawi bazali kokima ngo comme quoi que ezali masumu na moni bokeseni wana na bazambi na moni yango na bazimbabwe na moni yango na babotswana alors que ezali komonisa ke meme na bamindele oyo mususu bango basalelaka pai na biso esalamaka te parce que ezali masumu me pai na bamindele ezosalama nango ce n'est que normal yango wana azali koloba ke masumu ezali universel te parce que masumu tata nzambe te mutu asali yango yango tata nzambe atie bino na mokili bakoko ya yambo bayambaki bainstruction ke eloko boye kosala te eloko boye kosala te ezalaki relié na culture ya peuple yango wana omoni soki mutu asali mabe na Israele bakoboma ye kobamba ye mabanga me soki mutu asali mabe na Rome bakotia ye na croix me mutu oyo abuki miboko na royaume du Congo bakokamata ye bakokunda ye me na royaume du Congo soki obomi mutu na mabanga ezali masumu esalamaka te soko bomi mutu na kotia ye na croix ezali masumu ata kwa sali mabe yango moni epai ya baarabe okoki koboma nyama na marteau il faut
na ekingo soko bomi na marto epimi lisumu me pai na biso marto kamatanda eza nango lisumu te pour te dire que mabe oyo tozolobela mabe ezali lié na culture ya peuple nazongisio maloba matondo mingi na bilukombo biswaki na koleka epai ya ndeko mbala nkoni akoti mwa kala nayebi te soki azali na masolo ya kobakisa to soki mpe azali en ligne napesi ye maloba po te abakisa po ete azali na ngambo ya ndeko za bwana toboyi kotia déséquilibre ye mpe azali na bato balingi kosunga ye ndeko mbala nkoni soki azali kolanda ngai napesi yo maloba. Matondo ndeko na ngai bandeko na ngai nyonso bazali na engunduka pe bandeko nyonso baza koparticipe na eloko ya lelo na bao bazolanda biso na likambo ngai naloba boye tolobaki likambo ya satana baexplikaki yango nde kolanda mbala ebele eza eloko na biso te eza eloko ya bapaya nakanisi eloko ya mopaya yo koyeba kati na yango te mopaya wana ye moko ayebi ntina na yango epi kopusa yango motika na yo epai na biso satana toyebi ye te nga na moto mwendo satana toyebi ye te mpo na nini toyebi satana te mpo toyebi nzambe aza bolingo soki nzambe aza bolingo akoki kokamata jamais bana na ye akende kotia bango epai bafourmi bazali kasi akotia bango esika ya malamu eloko nini ekoya nayokaki eyano wana olie topusana tozotelema esika moko eyano wana ezalaki boye bana wana moko soki abungi mpo nzambe apesi conscience na motu soki moto wana abungi punition na ye ezali bango mpe baza na ndenge na bango parce eloko na ye naloba euti koloba ma awa na ndeko na bilu kombo ke sala eloko ekiminga nakoki koloba boye likambo wana eza ya biso te eza ya bango biso to wana oyo ya biso mpo na kosukisa yango tokende na likambo mosu ole ya kotelemaka wana na koluka satan tokomi kobalukaka loko ya bana mike na eloko oyo ya yo te na moto azopesa définition ya satan ayebi satan te ayebi yango te oyo ayebi aza koignore mpo na nini na koloba loko mama no aza maladi azobela maboko ye mama na okei koyamba mama ya moninga okolakise loko mama na mama wana kokima olobi otikala eloko te bayeli biso christianisme na afriki kuna eye na basatana wana nyonso kasi bango moko awa baliaka na satana mesa moko bafetaka na satana yo moto olanda oye ozongiseli bango christianisme baotala okuti na misu te ntango yo ozoloba satan bango bazosala feti ya satana nayebi eloko topusana na likambo yango le totelema wana eza mwa asali te tookende te bareponse nyonso ese epesami ndeko zabwana azamu zabwa za kombo mobulu pardon ndeko wana aza mokongo ntango abikali ya mpemba ayebi kali ya mpemba ntango bakoloba ndoki ayebi ndoki ntango bakoloba kisimbi ayebi kisimbi me soki babi alimbola yango akolimbola yango lokola mindele wana na okomprendre te mitu na biso esala ye aza na ngambo aza mondele ndombe lokola defi identité tozelaka mokoba obotola ye tozokisa parce que ezokende te depuis tobanda c'est 2 heures c'est 3 heures yango totelemi kaka tomarike bapasi c'est pas bien toyaki mpo tosalaki galerie te to nini toyaki mpo tofongola baninga oyo batikali to baninga oyo bayebi te bayeba lobi nini baosala nazongisi bino maloba matondo mingi ndeko mbala nkoni na oyo uti kobakisa na masolo ya poko ya lelo nakoleka epai ndeko nelko apesa na bokuse oyo ye akobakisa nsima tokokota na motuna ya mibale mpo ndenge ndeko mbala nkoni alobi toza ko rond point tokei epai te biyano bisili kopesama na oyo elobami awa moko na bo bazali kolanda akokwa oyo ayeki te ni oyo esepelisi ye biso tokoleka nzela ndeko nelko napesi yo maloba. Matondo papa bahati en tout cas nakobakisa makambo mingi te mpona tokoba masolo na biso mais eloko kaka na ndenge kobakisa ezali boye tata mokeli ntango akelaki mutu atiaki na katikati ya moto biloko mibale ya motuya
ezali oyo tobengaka kimuntu to conscience na pensée to makanisi. Yango ntango nyonso tolobaka ke no moto akoki kokosa nyonso me akoki kokosa conscience na ye te. Conscience ezali bosolo toki bomotu oyo ewutaki epai tata Nzambe oyo atiaki yango na kati ya motu. Kasi makanisi yango nde motu ezali kobungisa biso ntango mosusu nzela. Pamba te motu mpona asala mabe esengeli na ye akanisa. Ntango akanisi likambo songolo asali yango. Yango esengeli na biso mpona toyeba eloko nini ezali lisumu, esengeli na biso toyeba na liboso makanisi oyo tozwaka ewutaka mpenza wapi. Pamba te ye ndeko za Mbwana ntango azoloba likambo ya Satana. Soki Satana azali personnage moko physique pour personnage moko vivant, likanisi oyo ye Satana azwaka ya liboso po ete abanda kosala mabe ewutaka wapi, epuis nani apesaka ye makanisi wana. Pamba te soki tolobi tata mokeli asalaka kaka malamu asalaka mabe te, donc ye Satana oyo azali mpe mwana ya tata mokeli selon conception ya ba chrétien, esengelaki na ye motu moko apesa ye makanisi wana ya mabe. Mais mpona soki tokoti na likanisi wana tokomona ke ezali un peu absurde. Pamba te Satana akokaki jamais kozwa makanisi ya mabe soki mabe ezalaka te. Mais esengeli na biso d'abord to comprendre likanisi to pensée ezali nini, conscience to kimuntu ezali nini, ina ntango oyo tokokota na kati ya biloko na mibale koluka koyeba yango soki ewutaka wapi, soki ezali nini, epuis ndenge nini etambolaka na ntango wana nde tokoyeba eloko nini ezali ya mabe, eloko nini ezali ya bosolo, ndenge nini tokoki kodefinir mabe, e ndenge nini eloko soki tosali ekoki kozala mabe. Nazongiseli maloba Papa Bahati matondo mingi papa na nganelko na banzi tokoleka na oyo ezali kolanda na manaka na biso, kasi bazali kolanda engunduka ya radio na biso katiopa na poko ya lelo na banzi ete bosili kozwa biteni na biteni kouta na ngambo na oyo bandeko na biso ya bwanya bauti kopesa biso awa. Ndeko Jacques oyo azali na kati na Biblia ye alobi ete Nzambe akoki kosala mabe te, akoki kokela mabe te. Ndeko za Bwana alobi ete Nzambe ye moko akelaki malamu, ye pe akelaki mabe, apesi moto na moto akoka kopona oyo ye alingi. Ye diabulu oyo azalaka Lucifer ntango aponi mabe, ale basali bitumba na bango basukumi na sia na mabele awa po aya kufuta nyongo na ye, akomi Satana na ntango wana. Boye biso pe tokomi kokoma bato na Satana ntango toza koluka kosala mabe. Tolingaki koyeba mabe yango ezali eloko nini. Ndeko pe alobi bolamu ezali oyo nyonso tata Nzambe asali mpona biso tukokola na kimia pe na boboto. Kasi mabe ezali oyo tozali kosala na kati na loposo na biso moko mpona komipesa mpifo, komipesa satisfaction. Olingi kosala likambo oyo ozwa kaka litomba, muninga azwa litomba te. Tala mabe nde oyo ye apesi ndingisa na yango ndimbola na yango. Na bo kendaka liboso to uti kotala ete moto penza azali na makasi ya kokela mabe, akoki kokanisa mabe pe akoki kosala mabe. Eske yango ezali kopesa ye litomba to ezali kopesa ye litomba te? Sika oyo mabe ezali na kati na mokili oyo lelo, mabe esili kokota. Ndenge mabe utaka kala oyo na kati na Biblia balobi Abel Kain abomi ndeko na ye Abel, mabe bandi wana likolo baite moto na yambo abomaki moninga ezali bango. Lelo oyo bakomi koboma biso lokola mbisi, koboma biso lokola ngulu, wana pe ezali lokola mabe. Tokomi koyiba eloko ya moninga, tokomi kozwa biloko etali biso te. Wana ekomi siko mabe ye kovandela biso penza na kati na kiti awa. Sika awa toyebi mabe ezali nini. Tokosala boni po ete tokoka kosisa likambo yango ya mabe awa. Po soki tovandeli kaka definition ya mabe ya Satana auti wapi, namoni to moto na moto akozwa oyo ye amoni te ezali malamu mpona ye, mpona kokembisa ye, mpona kokoba na kati na nzela oyo tozali kotambola. Mpona bakoko balobi Satana azalaki te, na Biblia balobi Satana azali. Boye toko na kozongisa malobe pa ndeko za Bwana ye moto alobi ete ayebi nini tokosala mpona kosisa mabe oyo. Ngai na kopesa ye maloba pote akoka komanyola biso penza tosala boni po tosisa mabe osili kokotela biso. Ndeko za Bwana maloba mboka yo.